Donc quelque part pe mabeza la rapé na bato oyo ozwi likambo ya mutu omemi yango awa. Ba biro na bango wana kaka bato bazalaka na bango nzinga. Bango nde bazalaka ozwi likambo ya mutu oyo bande koloba omemi yango awa. Aka vrai puis aka direct. Yango na to yebisa oyo il faut guerre ezalaka plus na musique. Pour bango nyonso baza ba artiste et musicien. Des fois babunda orchestre wana ba na guerre na orchestre wana etango etango ba staff ba osangana ba oloba et que membre moko ya staff moko boya zala na kati wana akoko kanga mtema ta memeli yango bureau plus na musique mais il faut revoir quelque part ba comportement parce que comportement wana kaka yango to mona ngo pas full boss bina filé ba benga pena c'est-à-dire que ba benga pena bazo dénigrer na ba ndenge moko ba relation na bino oboza na bango passer na bango zani pour eloko wana déjà et kabola quand même ba relation que muto azaki na yo azaki pena ken piana azaki na monsaka azaki pena ken piana tellement ala alinga plus ken piana to alinga plus monsaka pour les gars susté biso soto ça là sur les abus ba onde monde ba oyeba mais logo eza sûr que ba otalisa na ba public que bango mi balé ba oyo kanate ma be moko eza na kati wana yango moninga na condamner plus mutu na mutu asa musala na eke parce que beaucoup ça beze oui beze comment on le longa na to vandi to créer lo moko boy pour pe ça peut impacter sotali chini tout le temps koimiko sotali ba végétaux koimiko saga cité ya rete suis après un moment on a raté allez bon bah ça belé bah vu na gloire de que tu rappeler ba tout ça vous en êtes direct est-ce que réaction na famille ça l'aide allez na ba des choses à limba na l'autre qui là je me rappelle plus. Merci Nabino Baibota la Rabiso de partout. Topesi mbote bongo na bae o nyonso balinga Rabiso depuis les États-Unis. Tu pensais bongo na Ken Mosengo, Père Mosengo et à on a Paris toi na moko représentant na Biso Tom Silimière à Paris topesi mbote. Merci na bandeko nyonso bazo rapenata na bango ba disposer bala na chaîne na Biso ya kitoko ko kombo ya 100 microbes. Tokanisi bongo mingi oyo eleki la musique tobito solo lango ensemble na bandeko oyo bazala na biso na ba papa na ba maman et surtout topeta c'était 100 microbes TV vraiment tozo bengisa ba maman tout boya bo s'abonner beaucoup mebele pour awa chaîne lo bila rabuzo ba te ça ba analyse vrai concret na ba tu ya bien na ba sujet ya bien pe topesi bongo mbote na c'est que Salim au Brésil c'est que Salim au Brésil kabou que topesi ba mbote pesa ozali topesi mbote bongo na Tom Silimière topesi mbote bongo na Pina zeka ya ba Pina voilà naza bongo na invité na kombo WhatsApp ya ni WhatsApp moko ya biso to bana na signala bino to bana ko sala analyse bongo na ye nde na yambe na plateau na biso to mika ko sala analyse o nyonso zo se dérouler na musique na biso na otika parole na mokote mote na ndeko na ngaye yani ko WhatsApp mbote belé en tout cas na yo Patrick Massidi bonne santé ouais situation yo moni na mboka na biso ya musique. Ouais, merci beaucoup pour la parole. Et avant on a banda koloba na opesa na bambote belé na Mira Manganda, Almar Alola, Tissia Balou, Kumakinga Judith, service client, Trésor Angali et Amouri. Donc en tout cas na mboka na biso actualité sans raté. Moni ba musicien makambo ba problème et sans raté. Donc yango wana tous obligé photo lo ba rato pe sa ba vie na biso ba OP ko interpeller bango et interpeller bango bazonga tout droit ba OP bazara na conscience en tout cas parce que musique et ça musique et tikala musique. Donc voilà. Musique ezaka musique et otikala ka musique ndingo lobi donc to ye yango pe to meka osolo la to moni ya bato ba sujet zaki lelo semaine o ebele ya osolo lango to moni a faire mosaka na ken piano tout fait tout flambe do beta na monoko ve abenga petit na ye petit a manqué ve na ye donc ezo pesa moi mabe to moni ki hier conférence de presse ya faire rigola o pe to ko solo lango pe a to moni so faire babino mais bi musique na biso ba problème si la raté il y en a autant tout le monde a dit que ce problème moko ya Fabregas na déplique tout le monde sous pomba alobi lisusu na oya kokoya koloba wana to yo mona susu bina Philippe
oyo yebi pe trop bien asali susu kaka moi émission ya show li susu donc na yango nde toye to meka ko analyser musique na biso d'abord na ba sujet nyonso wana point de vue na yo to remarque na yo to accent na yo analyse ni okosana d'abord na musique quoi. Ouais, musique wana na ndenge makambo zo kendela na ndenge makambo nyonso tozoka omoni toza bato tant toza bato il faut koyeba ko arranger les choses. Oui, musique etambola na polémique mais ça peut na ba relation mususu o bato babanda nango kala il faut lelo koyeba ko garder en ya lukola ngana onde toza boye to banda mwa kala lelo parce que yo ko migrant tongana ko migrant il faut to ko mako se dénigrer, c'est pas bien. Donc musique etambola na bandenge na onyo so mena lingi ngai plus na raisonner que musique il faut za la loyal to beta na kana musala que to beta na kana ba futilité on est ça penza important musala nde il faut et ça la que ba artiste na biso o azo samsa na malamu azo défendre cause na malamu ya on des sala que épée ça ba valeur épée ça ba talent to bato épée ça ba valeur bato ba mona ba talent. Donc des plics très fâchés. Ouais, Nathalie yango. Nalandi yango pe. Biko ya kokoloba to ko répéter ngoti na bandeko batala biso a tutoyer pena Fabregas. Eza milieu yo pozalaki oyo poyebi trop bien. Na analyse ni d'abord ko ça d'abord na voice to na audio ba to so mona na sur internet. Ouais, voice yango tamboli nga pe nalandi yango. Mais en tout cas ce qui est sûr déplique déjà de nature à la à vrai puis à direct. Mon déplique sera qui m'a bé yemoko déjà pour natala déplique moi trop à vrai puis à direct. Et on a entendu bisao il faut guérir à la plus na musique. Pour bangonyo so baza artiste et musicien. Des fois bundara plus na musique mais ça comme il déborder et ça la vraiment propreté. Moi je pense que na reçoit pas ya mutute bangonyo so baza artiste et mboka na biso mais ce qui est vrai sur sali mutu mabe donc il faut quand même répliquer. Donc moi je pense que est-ce que audio na audio wana o ngana landi nazo mona depuis kazo réclamer plus bazo tonga yi ba beta ma solo na ndenga mabe qui ya za pauvre mais tango komi na matoi na yo kanisa osana ngoni tango komi na matoi na za mutu en dehors ya musique en dehors ya makambo ya musique aza mutu aza humain tango obeta masoni na ndenga mabe eke komelié donc quelque part pe mabe za la rappel na batu oyo ozui likambu ya mutu omemi yango awa ba biro na bango wana kaka bato bazala na bango nzinga bango de bazara ozui likambu ya mutu oyo bande koloba omemi yango awa mais tango omemi yango wana pardon na sisa tango omemi yango wana mutu wana za humain na nyonso oyo ayoki ako kanga mtema te surtout ce salier passe de là on a comprendre que depuis que salier vraiment tellement passé qu'azaki obligé à réagir et c'est pas bien. Donc moi je pense que Fabregas il faut quelque part à revoir moi ba comportement c'est pas bien tout ça toujours sur les temps que analyse tout ça analyse. Donc Fabregas il faut revoir quelque part ba comportement parce que comportement wana kaka yango to mona ngo pas full boss bien affilé. C'est-à-dire que babenga pena bazo dénigrer na bandenge moko boye ba voice etambola full boss bina filé bazo pe banu bazwa yokango magetu ya réagir ça penza te et je crois staff na ndenge appareil linga réagir mais il y a c'est que ba calmer ou makambo ani concerné moko donc on dit que quelque part ils ont faire avancer musique na biso petit donc il faut vraiment Fabregas vraiment plus tout ça pour ça Fabregas abeta dia banzembo banda beta banzembo kala banda ku ba vocal ya bien depuis mes hommes pourquoi pas continuer bongo ko c'est la biso musique que quelque part ko dénigrer batu parce que yozu moi possibilité parce que yozu moi opportunité moi bon monique artiste ko komati les gens sens té parce que yo ko faire na milieu wana fanda pena bien filé o vanda na Robino Mundibu to mekapeto mekato développer ngo ba fonctionner ndeni d'abord bureau ya ba artiste na biso et fonctionner ndeni ezaka mutu ayela ka bango masolo to bango moko ba bengana kana ba appel to moi si monda kutsenza bango ba welela concrètement ni bon mingi ezaka li solo ya ba bureau omoni bato bazaka na bureau bazaka na bato ba bureau ezaka na ba staff nango li solo moko uta na staff moko boye staff na bino ya bureau ayoka ki yende mutamemango mingi ezala bongo etango komi na matoi ya bureau
au lieu bureau à gérer en haut. À gérer en haut, à analyser en haut, au moins, le bureau à gérer en haut, c'est artiste. Et artiste, vous allez obligé à réagir. Donc, mingi ou tarabongo. Donc, ils ont les soleils ou tarana staff parce que c'est qui est vrai, c'est la réalité. Orchestre, on a balinga orchestre, orchestre, on a barana guerre orchestre, on a et tant ouais, et tant ba staff ba osangana ba oloba et que membre moko ya staff moko boya zala na kati wana akoko kanga mte mata memili yango bureau. Parce que kiti ya bureau nde oyeba ko gérer yango pour na et permettre que ba langage mususu vulgaire au artiste ba lobaka ibimate mais au moins akoki ko gérer bureau akoki ko gérer ngote même ngo pas artiste akoki ko supporter douleur wana te aza obligé à réagir tellement que ngambo wana baloba qui tellement mabé pousser artiste à réagir. Est-ce qu'on a voilà. Effectivement Fabregas n'aime pas le bien. Pourquoi plus de raisons na déplique que peut s'y tourner Fabregas. Babima eninga na pambati. Pourquoi batunyo soba condamner ka Fabregas? Pourquoi Nostradamus bina fila ko condamner ka Fabregas alors qu'il y a un orchestre nae. Ce qui m'a dit dans l'orchestre, le asali a tché position a déclaré que kuna mabezali. Il bon depuis go ba utani place moko. Bon wana kuta uti pa na yo zalo kwa mwana o yo boti lelo mwana na telemi abike mama za mabi. C'est que ça na raison mo ça na kati wana mwana na déclaré que mama za mabe. Et ça pas mbaté. Donc maman peno boti mwana yo. Mwana o yo boti a telemi libanda zolo ba ke mère na biso pena ka mabe. C'est-à-dire qu'il est pas trop, c'est trop. À supporter trop à mon gars qui était oh ma maman on sala on a pénéza péna tout doit il faut péna na télé mais on va maman tika continue ça ma bé wana si on a déplique mutu ba une orchestre moi c'est le loup déclaré quelque part moi je pense que les ababilo mo en tout cas ceux qui bazolo belaka trop même moi nanda ko se ba l'axa comme sapitro quelque part il faut le changer de comportement c'est que autant la bien voilà comme bozo engagé ka yani WhatsApp les analyse à salango selon ye exacté que mutu moraza pour mutu avait divisé musique on a biso to zala na neutralité wana musala msese nga biso bongo tout le monde a lisusu tout fait tout flamme to lobaki ngwa ken piana na vele la charme saka dans la zone musique na biso pe na mona ndeti ko fanda calme na musique wana si malongo te ah ouais to ba musicien ne ba problème musique ya moment quand so ça bien mais ba musicien ne ba ça problème ouais ba tunde ba ça la musique ba ça problème. Qu'est-ce qui se passe Blanchard Moussaka na ken piana moi je pense que bango tout ba na monde ya musique Blanchard Moussaka za porte-parole ya papa chéri ken piana aza journaliste. Ken Piana étant que journaliste, parce qu'il y a des journalistes, au moins, il y a tout ça là-haut. Journaliste, il y a des informations, il y a des informations. Journaliste, il y a la partie prêtée. La réalité, il y a des informations. Journaliste, il y a la partie prêtée. Il faut que vous ayez des informations, même des informations réelles. Et nous, quand on a une guerre, Blanchard Moussaka est simple porte-parole. Blanchard Moussaka journaliste c'était Blanchard Moussaka zora maloba oh tu sais papa chéri avec transmettre na ba fan na. Donc normalement Blanchard Moussaka il faut avoir information avec pesa Ken Piana pour Ken Piana appeler ça ba fanatique. Na information oh na recherche information oh yaza nango. Donc moi je pense que ba guerre wana pardon eza penza na sens té. Donc respect il faut avoir mutuel na musala ya mutu. Donc Blanchard Moussaka ils ont la réalité parce que Blanchard Moussaka pas un grand frère n'est déjà à quartier il y a commune moko est-ce que ils ont la base ils ont vraiment commis la réalité pour tout comme on a que Blanchard Moussaka commis même que tutoyer vraiment na ba mo peut-être Blanchard Moussaka to yoka na ngote pour tout souligner na bandero que Blanchard Moussaka azamu tout le monde va réfléchir qui dans ma personnalité na oya za la nango voilà ce que na niveau comme liona yo mon est-ce que ça buzz ça réalité to na bité par rapport à l'analyse bon biso surtout ça l'analyse sur les buzz ba on demande ba oyeba mais logo za sûr que ba talisa na ba public que bango mi balé ba oyo kanate ma be moko za na kati wana
yango moninga na condamner plus mutu na mutu asa musala na eke parce que beaucoup ça be base oui base comment nango le longa na to vandi to créer lo moko boy pour pe ça peut impact pe ça peut lo makamo boy mais batu pe ba otala biso mutu na mutu azara na analyse na e que afani mutu o même ngo boy ce qui nga na lobeli plus ba partie na bango ke Blanchard Mosaka za boy ken pena za boy zo senga te tambola bongo eza parce que tout ça l'analyse donc to zongi na po ya batu oyo ba kotala biso donc eza lokwa batu ba sotala ken piana na Mosaka makambo bango ba osala mutu na mutu a réfléchir na ndenge na donc yango no moni ke eza ba bezu mususu oyo eza nango bezu bino bo sepeli ke epesa makambo moko boy mais batu siko ba otala bino ba relation na bino oyo boza na bango passé na bango zani pour eloko wana déjà et kabola quand même ba relation que muto azaki na yo azaki pena ken piana azaki na Mosaka azaki pena ken piana tellement ala alinga plus ken piana to alinga plus Mosaka mona ke courir les gars souster et créer le moment boy donc tant bolinga bo sala ce que ça base tant bolinga bo sala base bo luka bo sala base na ninga popo makambo ze belé au sala ba base ezaka te qu'il faut bobo mana ezaka te qu'il faut bobo mana donc moi je pense que mutu na mutu il faut garder place naie na monde ya musique ou aza journaliste ou aza porte-parole aza la porte-parole mutamta sa musala na yo sala radio musala na yo kasi di yo sala musala na o bien je crois que yo makambo na ko tante donc voilà merci vraiment pour la réflexion na yo eza conseil moko to moni pe ba ligne zo kendelona eza ba ligne pe ka ko Blanchard Mosaka pa lingala moi réflexion tout ça les zo baluka bandeko na sûr que o bazana bandako ba osepela pozo loba bien déjà na féliciter déjà merci beaucoup en tout cas donc to sauter na biso bango to ko na biso na faire Richard de Poule conférence de presse tout le monde a tout Paris mobilisé ça fait rigoler au monde d'abord conférence de presse en monde. Oui, conférence de presse, c'est vraiment très bien. Malgré tout, on représenté valablement. Et conférence de presse, c'est les gars qui très bien. Et sauf que Marambo Belé, les gars dans la conférence de presse, on a Batubalobelaki. Et par rapport à Mingi, il y a concert au Beta quoi. Concert au Beta, Batuba s'est posé plein de questions et ceux qui concernent. Salle, faire rigoler na bango. Azam nene ke sale so balobi bongo faire rigoler na place wana poneli bango c'est vrai eza salle na casino de Paris eza sika ba musiciens américains ba betango mais na niveau ya manque ya ba concert à poto ko cha faire rigoler na place wana eza moki est-ce que vous allez combien d'accord na bateau bazolo ba réflexion to yo pour ça na analyse nous moko ça sur ça. Bon, côté Wananga Benza, nako marteler plus na problème de situation tozana ceux qui fait rigolo la lelo fait rigolo la Jésus de nuances lelo andimia beta salwana quelque part pas tali pe situation tozana on amboka ndé bazolo bakaza plus grand ko le kasalwana donc quelque part pas tali pe situation tozana on amboka pona ngai ceux qui senga beta salwana par rapport à la situation, les autres tambola lelo pour fungola quand même makam ya mabete ngakutu na ko appuyer ngo abeta ngo parce que au monde ba concerne na pote zate je crois le roi de la forêt il fallait abeta Zénith ils a reporté Bina Philippe il fallait abeta ba concerne na poto ils a reporté donc pour ngai concerne ozaku quand ils a les 7 donc les 7 donc ceux qui pour ngai et que abeti concert wana et que fungoli makambo. Et moi je pense qu'ils en ont m'abêté. Nous encouragé que la grand na salle et ande monte pour tout le monde a on peut bêta rappeler une invitation prêtre moi bengié ayo bêta à place au bazama famille mo restreinte ayo bêta ndule wana beti donc il m'a rambutu ya salle gutu ezoke na ngutu pour na ngaku na mona ngoza penza gravité quoi. Voilà, nous avons commencé à la souka la biso à l'émission tout le monde peut bien affilier na habité sur ça les gars analyse na yo par rapport à l'émission les gars n'a pas de biso Franck Stéma de PC Bambote autant la état d'esprit ni bien affilié lesquels na monde d'abord bino mbozala naye boyebani peut-être que na ba côté na bino est-ce que état d'esprit on a bien affilié lobby qui fabrique ça bloquer na téléphone pour doter les milaka fabriquer
biloko wana to ezaki important aya lo bango na télévision. Est-ce que télévision eza poubelle ba rempli na batunia so ba na ngomba ya na internet? Bon problème, merci non pour la parole wana. La question wana plutôt omoni bina Nostradamus bina filé aza ndenge monka na ba déplique. Bango bazala moi direct na ba propos na o ya tinaka na TV. Ah ntoza na po mususu. Ba propos na yo ya tenaka na TV azaka moi direct yi paza mutu mobo o ya lingaka penza ba problème te soko lobeli il faut répondre yo donc ba journaliste pe ba question o ba yaka na onde sala ke artiste abimisa makambo ya zana na mutema pourtant avandaki abimisa ki ngoti tango Frank Stema ya yeko tuna ye yango le razaki obligé abimisa ngo parce que ba to bazo tala mokili tala qui va toutes nos questions comment il y a chapeau alors qu'ils ont bon mokili. Donc moi je pense que c'est normal le monde le gars toujours sur la bourre tout na question tout na ngana répondre na ndenge ngana OK nango ils analysent ça n'engage que moi voilà ils ont engagé voilà donc nakoza d'accord tout comme nakoza d'accord tout comme peut nako condamner c'est tout à fait normal que Nostradamus bina filé a télémé quelqu'un blême ou et dérangeant qui en fait et dérangeant qui a monique à ma b et puis tant batunier pour n'anga monique bazoaka opportunité ya répondre na ba question batu na bango o choka bango et tant monique journaliste a tunier question ya sepela répondre ngo pour mutu o ya sala ki mabe wana azwa conscience et logo asali na lobité que Fabro kakanda za mabi mutna mutazana mabi na yi mutna mutana mabi na mais pourquoi il faut qu'on mara munene bongo pourquoi il faut qu'on makana tina niveau wana que il faut ba lobelango pour na nini donc quelque part ils ont les logos mo les autres tourner na kati wana donc voilà c'est dans ce sens là moi je pense que l'artiste bazwa opportunité ya loba tant ba couter na journaliste sur tout na bango makambo zo déranger bango alors ils sont obligés à se libérer à loba donc je fais ça té comment messano déjà dans sa microbe TV vraiment on a tout solo lango ba messano déjà dans sa microbe TV message d'abord ko bando relancer na bande ko ba komi déjà ozo à lire ba komi messana ngeloni nayo ouais et ça no logo sikana na Paris donc on peut ça ba félicitations il y en a 10 à match donc ils ont initiative mo au besoin bien il faut ça la analyse à pour ils ont ça rappel batu mususu et puis batu ba mona rappel makam na ba horizon mususu ils ont vraiment très important donc message on a au ça na batu balandaka bazolanda mingi ba analyse c'est que ba conseil tout ça na pour ça ba conseil na bino tout ça na pour ça bo reproche arabiso so monique to lobi mabe parce que ils ont engagé biso avis na eza ngate ngana op ça avis na concernant sujet au tozo lobela donc tout ça vraiment na pour ça ba remarque na bino ba suggestion na bino et puis bo s'abonner les sous makasi na 100 microbe TV et place au bo ndorozoa ma solonio so concernant ba artiste na biso parce que to lobela plus ba artiste la plus musique, la plus artiste, comportement na bango, évolution en musique et na robot sanate ko bete la sous-société na moni Nostradamus bina filé tangeta audio bimisa album, audio bimisa 2 titres Chemin de la vie na grâce donc na osenga pe batu ba s'abonner massivement na bina filé TV wa puis place ba kozo banzembo na bango et puis album na ye ko bima le 30 avril. Et puis, on a un concert à Chetemba le 1er mai. Et on a un concert à Chetemba le 1er mai. Où Wapi Place, bah, fout à $10 et plus CD. Donc, Batouba s'abonner massivement. Album na bongo et bimana profité na pe sambote. Et na soyons fidèles de Bina Filé. Na boni bongo Odile 5 étoiles. Na moni Horta Fololo. Na moni Jimmy Mambiga l'homme fort. Kwanza Mounou Kodero. Maître Tony. Et Chikonte qui est papa na Chilo donc voilà quoi on appelle Simbote na batunyo so o balinga rabiso et Arnaud de Wambi Arnaud Ngouma le maître spirituel na mona na bosanité le CGI 20 Loulou notre directeur Dertin Sassa
Donc voilà quoi. Donc il y a trop penza ou donc batunya so balingaka biso Trésor Angali donc vous allez toujours brancher et puis vous s'abonner na 100 microbes TV wapi place au bon donc vous analyse ngana zawana Teddy Zawana Patrick Massidi Zawana Mkonza Masolo donc voilà quoi. Voilà. Merci Nabino Baïbozo qui vous pouvez biso confiance Nabino sans pourtant to kota na ba porte sans pourtant to senga bino mais vous pouvez biso quand même confiance Nabino et c'est mon habitude ça la raso to za bongo pi na ze kota la biso et Salou Museke Brazil Salou Museke azana mupanzi azo solo la biso na euro ma vie mimo mukeli c'est ça la so bien to pesi mbote bongo mbote na boloma magat to pesi mbote jide to pesi mbote ato pesi sombote bongo na Len Salambi Bibishi Balomba Magi Kilolo Richard Salambi to pesi bambote Remi Voima na sur to côté na Mbalaya prochainement na image ya sika na qualité ya sika na nani Sotali chili tout le temps koyimiko Sotali ba végétaux koyimiko Sagacité, il y a arrêté, suis. Après un moment, on a arrêté. Allez! Bon, bah, c'est belé. Bah, tu vas vu dans la gloire. Est-ce que tu rappelles Batoukoza, vous en avez direct? Est-ce que réaction à famille, ça l'aide? Je me rappelle plus.